Voilà, boye bolamu na émission na bino Popola Popola na kati ya ba télévision na biso HD la Congolaise TV. Samedi elamu na bino nyonso. Na pesi bino mbote. Bino ba oyo bulula émission oyo. Bino ba oyo bo partager rapena émission oyo na pesi bino mbote. Mikolo ekomiga ka mbote na bino. Na pesi bino mbote. Salut à vous les deux personnes oyo tobandaka na kombo na bango pona kolakisa ki boka sezali kolo na bango. Premièrement, na bandi na yo moko maman Espérance Bongo la Congolaise. Merci maman culturelle pour na chaîne na yo. Oyo sala pour culture mboka etambola neiga toza boy. Pourquoi pas toi Piranson Bendo Mpungu na niveau de Marseille na France na pesibino mbote. Voilà. Samedi à lelo ezala kitoko ezala malamu na mabota na biso bisika nyonso tozali. Samedi ezala pena malamu pe kitoko. Lelo na yeli bandeko nanga ya basi. Bole mangate bandeko nanga ya basi balobi éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ce qui moi si moko kaka a changé comportement, mboka a changé. Voilà pourquoi bakobata komi kobele la RDC mokonza za ta ya moi si totala nanu turope moi si totala parce que ba yebi moi si. Vous savez hein? Si le monde les lots komi na liwa to komi na premier ndenge na ndenge ezalaki Ève. Mais les mêmes Ève ayaki pour na ko arranger ba problème wana à la personne de Marie, la mère de notre Seigneur Jésus. Voilà. Et ça, ma kamoumi balé yaki. Tant que tu comprends, na tengo ngamoro boy. Eve a bébisi. Adam yoka ki. Alors, et c'est qui bango mi balé bazonga. Pour bien rebondir mokili. Alors, le la Eve avec une punition. Nous avons dit que obana ko bota na passe. Vous comprenez ce qu'on a aucun. Yango il fallait que Marie abota Adam ya sika ayoka pasi oyo nzambe alobaki. C'était comme ça. Et le Christ balobiki aza Adam ya sika ayeko bongisa o Adam abebaki, c'est-à-dire que la femme est très important dans la vie des hommes. Sans la femme tu n'es comme belete ceux qui miracle nzambe kaate. Donc moi si nde moto azoko sala ke to comme lelo ebele yango moni toujours ka to idike moi si ngonga nyonso. Lelo toye kolobali kambu oyo izo petisa moi mutu ya bato bakomi moi ko raisonner moi mingi mama Colochène mutu apesi biso thème oyo to mega moi kozongisa ba fille na nzela bande konanga ya basi. Surtout les jeunes filles quinoises. Quel complexe! Quel complexe! Yebisanga, yom totalanga. Jeune fille, on en a balaté, azape fiancé. Et pour te yebi monsieur ba fiancé mais ba yiba na bango ba déroutaka na bango. Tu yebi quand même ba ba déroutaka mais je parle à vous les jeunes filles non mariées ou les fiancés. Différence nini ezalaka na kati ya mibali oyo bazali na kisasa esika bino bozali na mibali oyo bazali na mboka bapaya. Différence nini ezalaka na kati? Okomona mwana mwasi mosusu na Kinshasa afana mwana mobali na ye akolobaki no ngai nzoto na ngatika mokolo yo obalanga. Merci, bravo. Mwana bote mobali na Kinshasa okokosa okolekisa ngonga pour éviter na tenter ka chance ta musumbula na ngai epusana sono comme moi ajibo soki bakoto kuna yete na yotula nazala mo mutu na na Kinshasa yango bo lekisa ba jeune garçon à Kinshasa tant. Photo ya pamba ata mokolo oyo kendeki na baninga na yo
technique kosukola oyo okangaki otindela ata mobali te otindela ata jeune garçon te po na Kinshasa ya na tina te ya na somo te me bandi boni na bino kokamata ka motakala bolumbu na bino botindela mibali ya poto bakese na nini na bo bazao po soki olobi ke ya yo nzoto mwana mobali aza na Kinshasa te mpo na nini te ezala mpe mpo na oyo aza na poto te complexe bokaza poto balokota mbongo bokaza poto nde eza paradis boni bakosa bango mpe epuis bokoka ata soni te lakisa epa na biso modele ezalaka ta ndenge tozalaka mbele ntango mosusu akoki mpe kosunga yo ndeko aza na poto epa na bango ma propriété toilette na bango ntina te kangaka bafoto na lupango na bino kangaka bafoto na ndako na bino lolendo oli komona esika ya malamu te fo kanga foto yango kotinda mais l'homme mpe akomonaka epa na bino ezalaka yango bien mpo na nini kolakisa elongi na yo ndenge oza te mpo na nini okoki komilakisa te ndenge ozali kasi ntango olamuka na ndako na pongi na tongo mpe moko mosuku kanga foto tindela ye te bajeune fille ya Kinshasa bokomi lokoso bokomi na ndenge moko boye tokomprendre te bobanga mpe ata kisi lisusu te bobanga mpe ata demo te oyo nalingi zabolo mobomi una bwana somo te ka mbongo tochange bizaleli mobali ofandi na ye 3 ans 4 ans 5 ans otindela ye ata foto te ka nde bokutanaka telefone nokututa musu atalaka kutata te mais oyo alingi okaka lelo lobi deja bafoto ebandi po alobi ata na poto po ataka mwana poto bafoto ebandi kokende na ya bolumbu na soki ya ndenge nini na baplace okangeli foto ozokosa tochange ko bajeune fille tomeka kochange poto eza nini epuis lokoso eleki bino makayo nzambe merci à toi mon frère et ami du sang Bovik légende Bovik ata ifo ma napesi yo mbote zwa yo mbote ba jeune fille na ina lobela bino yango napesi bino mbote bobombaka mpe kilokoso na bino te mobala alingi yo kaka lelo badoléance ebandi lobi mokolo wana anniversaire na ngai dans 5 jours anniversaire na ngai eyomoni ndenge nasomba eloko boye lokoso eleki bino makasi yango mibala poto akomi kobaye bino mpo boleki lokoso bokosi na poto bolokota mbongo misusu kutu mwana poto apesi ata mbote te soki apesi ka mbote alingi nga aluli nga sepe na nga soki akabeli kaka ata mwa mbongo akasi loko aluli ye bolingi koyoka kombo ya poto te bana basi ya Kinshasa bokomi bacomplexe bopesi milimo na satana bomikabi na zabolo likolo ya mbongo bandeko nanga basi oyo aboyaka kobala bana kini balinga bana kini bazelaka ke no mabala poto ya mbote na bino okonuna
bien. Ce sont nos jeunes filles, hein. 17 ans, 18 ans, tito comme 25 ans. Bina na yo, ça non yo solingi. O sepelat. Au moins que la jeune fille, le vie zanan. Maman na biso na ko bala na 14 ans. Tiba 17 ans, et comme il tout retard. Yo ti 25 ans. Ben ko luka ba bala. Je me souviens, nangai moko. Merci à toi, Rit Pederot Sangolo, pour na bala yo. Mais avant Rit, moi na moi si na lingi na bala. Et ça témoignage, na ebisabino. Elle me dit que bon, il y a ça dans nos jeunes, et attends dans nos classes na iya silisa, et puis alinga avant bala, faut moi loko mo boza la pour na famille na yeni tout ça. Ah bon? Ah bon? Voilà ma canisse, na bino bana basi bozala nango. On est où là aujourd'hui? Ngana bala. Je suis père de 5 enfants. Na onzamba pesa kanga kokina ngana bokola la bala nanga. Mende unanga mwasi, on est là où? On est où là? Mais na pesa oka courage. Liba leza likambo ya bolingo. Bino molinga bana poto bala bino. Sima bokende bokima. Na ba comportement bokuma oyi bana kino bana poto balinga so bala bino te pona nini. Bino ni boyokisa bango pasi so bokena poto. Na ba mama na bino éducation ba ko pesa. Ah ok poto. Ok pona famille hein. Famille bonga. Yake ya komi poto. Après abosani mutu abenge na poto. Akomi koluka makangu mususu. Akomi koluka divorce. Akomi koluka kofunda mutu oyo abengisi na poto. Po atikala libre. Po alukela bino famille. Et tumbu nzambe ezalaka na lifelo te. Lifelo eza nde sika tokende na kofanda. Mais tout ce pays ici-bas. Mabenyo se tosala efutama na ngwana mokili. Ba problème tozwaka. Elo futila biso ba masumu tosala ki meto ibaka te. Lifelo eza nde résidence esika tokende kofanda. Po na libela. Pourquoi vous avez complexé boye? Bana Kinshasa, bana basi ya Kinshasa. Et ça me rappelle pas si. Naïbi jeune fille moko je crois baba ebinga naza pe muno sala théâtre, naza muto cinéma. Tant on a recruté ba jeune fille banda ya ba 2005 2005. Oh non, nga mona sa théâtre na bonga mama ba na nga benga ngai na kene poto. Lelo azala koteka na magasin tika Thompson na magasin akenda rate. Mais temps mususu arme kendi ça y est. De 2005. Donc il nous reste combien? 2 ans. Pour tout que ça 20 ans. Ah non, kaka. Donc 18 ans. Akenda pe potote. Akoma koteka Thompson na kwanga na magasin. Voilà. Kozela na lembi. Kozela na lembi. Nana yebi sote ke mobali bana Kinshasa. Soko lingi bango tang mususu boko fungwa mape boke poto ango. Kaka oza na poto. Kaka oza na poto. Et puis to yebi yango hein. Et puis to yebi. Mwana poto beta mo libanga na pom 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 kakisimo mongo moko boy. Na bula bina ko sakana na bana kin. Eh oui. Ah oui. Nako sakana na bana kin. Watanga zoya. Et si puis à côté mu dongu bia sengi bilamba sengi babiloko na ya. Bo mo ne danger na ba parfum. Aika po sakana na bino. Boki ne poto ko tresika ndingo na bino musu balala ka. Bokende poto bomone sika bato mususu o botindela ba photo bokasi ba danger na poto bisika balalaka. Bandeko na ngaba na poto na kitisi binote po na yebi ezana ba oyo bazala bisika malamu balalaka.
mais nazolobela ba jeune fille parce que elle a garçon musazo solana ye alobi naza na poto oui aza na poto mais esika fondaka ebanité tout monde na ba documentaire balakisa mususu balalaka na sia ba pont balalaka na sia ba pont atonga mwa ghetto moko boy tongo wana ati danger akei tokeba les jeunes filles mon Dej, mon vieux Dej d'Eric Amani, you know Marie Claire Yanganda, bravo. Pour vous résider, mais si toko, foutez la gana ya bien. Pourquoi pas toi vieux Mike Konjo, ils nous sommes à chaque. Tout le monde a nda kusika bo fond na ya bien. Les jeunes filles quinoises, s'il vous plaît, tout changer votre comportement. Yozo boya kolinga na Kinshasa osela mutapoto o nanu kuto monite ndeko nanga na osenga na yo tika ba distraction to tika ba distraction oyo kata somnité. Bon moi si na yo nyoso yango suka na bakoma ko publier bino ba Facebook boko tina ba internet après ko lo ba faute ya nani. Est-ce que vous savez que esprit diabolique est travaillé à peine le kwana mutu muso senga mobile akablo pe mbongo le monango bien tindia na photo na mutakala mais a travailler yo ta muso so ibate bolumbu na yo travailler na photo. Bolumbu na yo azo travailler en tant que niveau photo atanga mwasi na ngana ndako okanga photo mutakalo la sanga ibanda boni tina na nini mutata musika asenga yo photo ya mutakalo tindeliye soko lingaka yo loba futa tika ya obala yo amema yo po amona mutakala na yo penda keza la musika muno kasi ba mitakala mingi ba publier awa ezaki volontaire batwana mususu ka otindi bo telefone ekufi place akeba bongisa muto atanga bongisa bani kotala moni mutakala na yo bani ko seka na baninga ne ba réparateur tindela ngango na kwa tindela ngana kwa tinda tie komi et pas bateau baluka biloko bongo bapandi yo sango mutu abali yo nanu te pona koluka nini poto babenga yo boni basunola bango na bafoto batinda boni basunola bango na nyonso ba exposa bandeko na ngai to bongwana to changer poto eza paradis te okoki kolinga mobali na ope na Kinshasa bofandi pe malamu koleka bato baza na poto vous appelez calmement puisque poto balukaka pe balokotaka te mbote na bino baye bolandaki biso bino bayo bolula émission popola. Je profite aussi na occasion oyo pour na ko souhaiter joyeux anniversaire na ngai na bandeko na ngai basi mibale polo na lobeli basi wana zomona Asha fundu mo voto Asha na souhaiter ba joyeux anniversaire. Pourquoi pas toi aussi ma sœur que j'aime tant Fadili Kassi na niveau ya Afrique du Sud. Joyeux anniversaire à toi aussi. Joyeux anniversaire na ba fille nyonso o bazali ko fêter. Tika été mois d'octobre otokoti ezala malamu pona bino ba fille nyonso ya Congo et ya Kinshasa en particulier. Mbote na ngana pesi na maman Hortense Nyembo. Otema na ngai. Wana mwasi na ngai. Mwasi na biso libala na pesi mbote. Na pesi mbote na ngai lisusu
na Charlène Mbadou zalaka esiko zali. Bonne guérison à toi Kapi Mujinga. Ah, na pesi mbote bonne guérison. Utina ba opération, monique biso toyeba kite. Bonne guérison à toi. Mbote na ngai na famille Mangoto Mobimba. Na pesi mbote na ngai na famille Sangolo, famille Luzaisu, na pesi bino mbote bisika nyonso bozali. Mon vieux Desh Derrick Amani na pesi mbote. Mike Konjo Innocent Machaka. Edi na pesa woka mbote. Minoka sangote petit modé. Merci beaucoup mbote na yo. Mbote na yo légende Bovi Katai Fwamba. Na pesi mbote sikozali ba révolutionnaire. Président Chaka Congo na pesi mbote. King George, notre CG, Martin Boluka rapporteur. Sonance Golf du Kando. Ilungia Feti Elambande. Pirojebo Sekota. Na pesi mbote. Na bo sanité yo ingénieur Godelo Fombo. Zo mbote na yo sikozali. Didi Kimbwax. Didi Kimbwax. Le vieux Ngouma Lokito. Na bo sanayo. Ozo zéro. Pourquoi pas toi, les parrains de la révolution culturelle. Kolon Kwanga, Lita Bembo, na pesi mbote na musike sikozali. Ba révolutionnaire nyonso. Na pesi bino mbote. Bozala kaka bino. Impact Kitenge. Champion. Mon beau frère. Salam alam. Yo na mwasi na yo. Nadine Bibi Mangoto. Bozala kaka bino. Mbote na ngai. Na yo. Mpiranson Mpungu. Le sponsor officiel de cette émission. Sans oublier la marraine ou Mama culturelle Espérance Bongo na pesi mbote na musike sikozali na bosanité bana IBCT inyo bana kantiach na pesi bino so mbote botala bino sans vous tozala te mbote na ngai susu na Asaka basaka nyonso ya archidiocèse de Kinshasa Doyen Saint-François et particulièrement la paroisse Saint-Léopold. Là je vois aussi mon président Maroussou Seke na pesi mbote sikozali na musika zoa yombote. Pourquoi pas à toi mon petit ou talaga ere nyonso pour partager monanaka na ba commentaire na yo. Shikokato zalaka yo, Shikokato zalaka yo. Na bosani pété binu nyonso bobo lulaka. Émission oyo et ya mon conseiller conseiller na ngai na matière ya chronique José Makandelo na pesi mbote sikozali zalaka yo. Na bosana te bana les as du volcan baninga nanga ba collègue nyonso ya biso télévision na pesi bino mbote tika bozala lelo ngi opesa mbote batebele. Salut à toi aussi ou ngi ko encadrer ke ngai bato bamona ngai na etando ya YouTube mama Inès Rit Pedro Sangolo ma caméra humaine Maman Rit Pedro Sangolo na pesi mbote na technique na Mobimba. Pourquoi pas na notre monteur Jean-Jacques Diabelo. Talaga makambo nde kende. Biso nyonso lisanga technique to lingaki botala biso. To pesi bino. Bon samedi et puis tout le monde à la prochaine. Bye. Allez.